السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. نعم ويزالي موكو يابا بطالب أو بطلاب يا ريبيبي ديمقراطيك دي كونغو إمام مصطفى توتو بن سليمان na mosquée Yansine. Message nangaye ezali pene ya komiko. Tango nazali koloba komiko nazali komona mbala moko ba representant mibale ba shiyokh na biso. Message nangaye pa inabino yali yambo ezali nazali kosenga vraiment pardon na souci na kati ya motema. Makasi ya komona rabino direct ezalité né à travers médias message ekokome rabino boye ba été bozai ko gérer communauté musulmane na katikati ya Congo RDC mais umao communauté musulmane na étendue ya mokili ezali gérer na al-Qur'an wa sunna c'est-à-dire nzambe nde azai ko batela yango. Pambate Zambe boko alobi asolo biso nde tokitisa kiango pe biso nde tokobatela yango. Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Soki na bosani te elembo ya sikoloba asolo biso nde tokitisa kiango rappel islam rappel al-Qur'an biso nde tokobatela yango. Mais soto zindambo ya Congo lelo communauté musulmane ils ont perdre la qualité auprès du gouvernement ya mboka. Mais tous les bosana te Zambia lobi ezali communauté ezali likolo nini ezali kaka biloko o to bengi yango misato nde ezali ko bomba communauté musulmane. Ya liboso ezali al-kibr, ya mibale ezali al-khiyana, ya biso ezali al-tama'u, c'est-à-dire orgueil ndezali ko boma, c'est-à-dire moto to ponier comme représentant légal et sengeli biso nyonso na seto respecté. Quel que soit ili mwa monene to mokia azali na yango c'est to respecté. Poso to bukia to boy ko to saye comme khiana, moto azali représentant légal mais na ba imam na ba mosquée misusu bazali ko douter pe ko finga ko critiquer cc. Mais quand même imam wana komata mimbar pour attirer batu annami mais ali haram. Et vous les musulmans, vous allez diriger alhamdulillah islam mais ali la taqlidité, islam mais ali la ijtihad, islam mais ali biso sala to sala effort et non to na fanatisme to leadership non. Islam leadership na biso ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce qu'il a imam azali ko inciter na mabe sengi na yo telemiraye. Talelelo ko ebotna katikati ya komiko pona nini po kibireye pe trahison ekoti yangambo ezali toa mawe ezali lokoso ezali koleka na katikati ya bashuyur ki lokoso ya pouvoir bashuyur bino nde botei ba musulman bino nde botangisi ba musulman ke moto nyonso akokufa kullu nafsin dha'iqatul maut molimo nyonso ekogute liwa simana yango ekosekwa pe ekende ko rendre compte ya maisha laki telo ko bozali ko gérer institution divine manga ezali pasi so ikosona ba shoko misusu ba komiko bazola ba komiko ezali ko renter wallahi bino représentant légal mibale na ndenge bomemi nini na bino ya transition alhamdulillah soki bosali yango na bonne foi nzambe azolo kumu pe apia bino succès apesa bokonje pa ya moto azo mérité même basango toli koyoka na matoli komona zali ko sala soni ya komiko wallahi billah bobanga nzambe boba ete bozai na masulia nzambe akotuna kabino un jour nini ekopia bino distraction na makambo ya nzambe
wama yaghurrannakum bil hayati dunya nini zeko distraire bino na vie ya mokili bashuyur omabu boko kufa ka un jour bobanga nzambe bo diriger islam ndenge nzambe alingi ba million ba milliard tokotika kayango un jour tokotelemaka na miso ya nzambe lelo islam ya mboka oyo tozoza natana capacité kosala madrasa ezali modèle te bashuyur bakotangisa bato. Il faut les étrangers, les Indiens, Moussous Namouni na Barumbwa, ceux qui na commune kin, West Africain, au Talikot, vraiment, Bino Bachio Congolais, Nino Boussali. So bobi kozanga mbongo ezali lokuta bokoyo kotia école ya Korea monene otie volonté kotangisa ba hufaz kobimisa ba ulama kaka na cita swana. Boko ataka kana kati ya place tout mosquée ezali. Atao bobi tozo tangisa tozo former watu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Mais mayaboze ko sala ezali pasi na sunni. Boye baeti marabozo ça les olinga ekitisa pe kitisi déjà islam parce que ça a pouvoir moko mopandi soi-disant conseil à présidence de imposa qui réconciliation wana ezali pasi na soni po bino botea bangonini bato bangone ba ko tia bino kimia tango gouvernement bebi bino bokino tia bango kimia o ma ubino mo bozena na kimia te Nzambe asila kolimbisa bino ape abino makasi neza koyebisa ba imam ba ulama baza ba modèle bote ba shuyukh na biso po ezali bosala bango rappel pona gestion ya islam na kati ya mboko bo banga te poto ekoyoka islam oyo soki olobi bakosala oboye alhamdulillah to bosana ete via moto ezali destin oyo ezwaka moto kaka Nzambe akomi soki tolobi malamu Nzambe afuta biso soki est blessé bino c'est que ezali message ya malamu esengeli est blessé ba concernant Zambo cha kimia na kati ya Congo pe na kati ya Komiko yo tia bolingo na kati ya bashuyukh olongola kilo koso eze na kati ya mitema na bango pe na trahison. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.